nzambe nanga kotika ngai te na maboko ya banguna nangai obango bako makoloba lobiko ne wapie toko tala soki nzambe nakosunga ye o nzambe nanga kotika ngai te na maboko ya banguna nanga bela nzambe nanga kotika ngai te shilo na maboko ya banguna nanga. Shalom shalom et bien aimé dans le Seigneur. Na méditation na biso na cet après-midi potokota na partage tokobonde là na po atina na loyembo to yembi to senga nzambe na biso atika biso te partage alelo lobela biso parce que derrière sa parole il y a une puissance qui libère yango toloba na ye na sima liloba na ye akangola ngai na yo na sima ya partage oyo akangola to bondela. Merci nzambe na bomoy to pamboli to kumisi yo yondo zali ko na nyonso pe bisika nyonso papa yo za bolingo na nga po ete yo moto linga kinga motali boso papa nga na linga ka yo poza li kingo esimba moto na nga loboko ebeta katolo na ngai oza misu na nga mi bale tu zese meme au combat me doit à la bataille yondo tambola kana ngai po la kisanga place ni ba piège ba inezali po na sauter nzambe na opportunité opesi ngai mombo na yo pese maloba ya moto komema kufa maloba na onde komema bomoy opesi ngai opportunité nazala utiliser comme un simple instrument oyo koki kolobela quel privilège nzambe na pamboli yo limbisa mabunga na ngai petika ete molimo mosanto azwa contrôle du début à la fin na bebisi nyonso bokese na kombo na Yesu Masia yo lobi na makomi na yo Yesu Masia. D'ailleurs vous êtes pire, déjà vous êtes pire à cause de ma parole tika ete bliloba o ekangola biso susu epeto la biso lisusu to bebisi nyonso bokese na kombo na Yesu Masia. Cet esprit soit contrôle du début à la fin papa to kumisio lisusu. Amen. Shalom et bien aimé dans le Seigneur. Na méditation na biso na après-midi alelo potokota na partage to kende wana place to suka ki bongo na Genèse 35 ezaki bongo na verset 16 to kotanga na kombo na Yesu Masia nzambe na bomoi. Jacob et sa famille quittèrent Bethel. Ils arrivèrent encore à une certaine distance d'Ephrata quand Rachel mit un enfant au monde. La naissance fut difficile, tandis que Rachel accouchait avec peine. La sage femme lui dit: n'aie pas peur, c'est encore un garçon. Rachel était mourante au moment de rendre les derniers soupirs. Elle appela cet enfant Ben-Oni, ce qui veut dire fils du malheur. Mais Jacob, son père, l'appela Benjamin, fils de la main droite. Alléluia. Boyo kalikamba ko changer combo. Boyo kalikamba ko changer combo. Alléluia. Ata bata mokili babenga o mambweni, babenga o mapasi, babenga yo eluka makambo, mais nzambe ko changer kombo na yo. Longola kombo na soni bapesa yo. Loba na kombo na Yesu. Kombo na nge komi bonheur, kombo na nge za mambweni te, kombo na nge za mapasi te, kombo na nge za na komona kamara mwanzambe, kombo na nge za limbondo bololo te, na kokoma sikoyo sukali. Ekozala ta musu mbondo bololo pona bayini na ngai. Alléluia. Awa tomoni Jacob na libota na ye balongo Bethel. Bakomi na mwa distance molai o ezali na nzela ya Efrata. Rachel ayokaki posa kobota, mais kobota na ye ezalaki penza tour oyo mikakatano pe ba difficulté ebele. Rachel abotaki na souffrance moko ya kosakana te. Sage femme alobi na ye, Rachel kobanga na yo te ozali lisusu na mwana moboti lisusu mwana mobali. Rachel tellement pas le cas ki akomaki pembeni ya kozongisa molimo na ye. Alobi mwana oyo bakobenga ye mwana ya malheur. Ben-Oni oyo elakisi mwana ya malheur. Mais Jacob a riposté nango, a changé komba mwana wana mbala moko. Abi bakobenga ye Benjamin, mwana ya loboko ya mobali. Mwana ya loboko ya mobali niko laksani puissance. Tolobaka Jésus-Christ ake kovanda na la main droite du Père. Ake kovanda loboko puissance. Tosala misala nyonso kana loboko à droite.
soki akiko ababi mwana ya loboko ya mobali donc mwana oyo asimbi puissance mwana oyo abotami na loboko na mobali abotami na pouvoir na ye abi pona nini okopesa ye mwana malheur aza mwana malheur te yo yebi te mutu nyonso abotamaka mpo mokolo moko akufa nomona bamama mingi so baboti bana o mama akufi mwana tika babi mwana oyo mutaboma mama na ye ndeni mwana na oboma mama na ye aza innocent balangage musu batamoki balobaka ndenge nini mwana oyo abomi mwana oyo abomi mama na ye bongo bana oyo bakufaka babomi mwasi mwana akufi na libumu est-ce que mama mutabomaka mwana na libumu to asali accident akufi omona mwasi akufa azalaki na zemi akufi na mwana Jacob alobi aza mwana malheur te aza mwana oyo alingi vie aza mwana oyo abotami nde nini yo kopesa ye mwana ya malheur aza mwana malheur te Jacob a changé ekombo mbala moko abingai babengaka nga Jacob mutu amoyibi mutu aza malheur mayele mabe menzamba changeanga kombo na koma Israël pona nini ngana keno kopesa mwana ngai kombo pona nini mutu keno pesa mwana nga kombo mabe po makambo mabe landa ye bien aimé dans le Seigneur to font la parenthèse ba famille musu ba pesa batu kombo po ayebi pourquoi pesa o kombo wana ba pesa ka batu kombo to mususu na ba mvutima na bango na misu na bango koko na biso pesa yenga kombo boy ayebi tina o ya pesa ki o kombo wana alléluia yango défense ba changera ba kombo batamokili ba pesa ka biso to continue lisusu Rachel mourit et on l'enterra au bord de la route d'Ephrata, appelée maintenant Bethléem. Jacob dressa une pierre sur sa tombe. Aujourd'hui encore, la nomme la pierre de la tombe de Rachel. Balobi Rachel akufaki tant bazokota na bord de la route ya Ephrata. Balobi place yango lelo tozobenga Bethléem. Bethléem wana nini place Yesu Masia abotamaki. Bethléem eza mboka oyo Rachel akufaki. Yango nde tobenga Bethléem. Yesu abotamaki kuna bandeko nanga. Tala kufa ya Rachel. Ye alobaki eza malheur pona Benjamin. Mais kufa na place ya kufaki place mokonzi na biso abotamaki. Alléluia. Bakundaki ye pe mobali na ye Jacob atielaki ye libanga moko apesaki yango ti lelo babengaka yango pierre wana ezali babengaka yango tombeau ya Rachel. Na vete balobi Jacob était parti et alla installer son campement au-delà de la Méglade Éder. Pendant que Jacob habitait cette région, Ruben alla passer la nuit avec Bila, épouse de second rang de son père Jacob. De son père, Jacob l'a pris. Jacob eut 12 fils. Léa lui donna Ruben. L'aîné, puis Léa lui donna Ruben, l'aîné. Puis Siméon, Lévi, Juda, Isaacar et Zaboulon. Rachel lui donna Joseph et Benjamin. Bila, la servante de Rachel, lui donna Dan et Nephtali. Zilpa, la servante de Léa, lui donna Gap et Aser. Tels sont les fils de Jacob qui naquit en Mésopotamie. Jacob rendit chez son père Isaac en Marée près de Kérient Arba, qui s'appelait maintenant Hébron. Abraham et Isaac y avaient habité. Isaac avait 180 ans. 180 ans. Quand il mourut, c'est donc après une longue vieillesse qui joignirent ses ancêtres dans la mort, ses fils Ésaü et Jacob enterrèrent. Bandekonanga, Jacob a continué à kendaki ti koleka bamboka. Pendant ya kendaki ko vanda na mboka moko boye,
mwana oyo kombo Ruben abandi kobima na servante ya Rachel oyo azali mama na Dan na Neftali. Ake kobima na belle mère na ye. Ake kobima na mama ya baninga. Donc inceste moko makasi. Ya ndenge kutu ya kolobela te. Bango bakendeki koboma mboka wana po ba violaki leki na bango. Ye ake kozwa mwasi o papa na ya boti na ye bana. Ezate kutu mwasi moko atikali o aboti bandeko na ye oyo. Malgré tout azalaki servante ya Rachel. Ye ake kobima na ye. Papa na ya yokaki yango salaki epasi. A continuaki nzela akendaki tie pa papa na ye. Balobi batangi bana wana nyonso ya Jacob ayaki na bango utaki na bango abotaki bango na Mesopotamie. Abotaki bango kuna na Mesopotamie. Na mboka oyo Abraham utaka. O Nzamba alobaka na yeba bima. Ye na Sarah. Autaki na ye kuna. Aba eselaki motema passe lobi ndeni mwana nga ko bima na servante na ngai. Et puis balobi Jacob aumelaki bambula ebele pe Jacob akufaki. Bongo bana na ye mibale mutu bakundaki. Ezalaki Ezau e bongo Isaac akufaki. Ezau na Jacob bakundaki ye. Donc Ezau akomaki Esaïe akomaki mukolo akufi bana na ye oyo Jacob na Ezau mutu bakundaki. Bande konanga na vie makambo ezalaki belé na vie. Tokoka komona conséquence ya Ruben tango tokokita. Elenge mwasi to mobali soki ozokola Nzamba lobi elenge batela bolenge na yo po mokolo moko kosambisama. Mabe oyo ozosala na jeunesse yebata ke ekoki kofuta yo plus tard na kokola na yo. Soki ozokokola lukaka osalaka malamu. Ba jeune lelo bakomi mutu makasi, bakomi makamakasi, mutema makasi. Okomona na âge ya 14 abandi ya kokota na ba medium, abandi ya kotalisa ba maboko, ebandi ko rendre bango motema makasi, abandi déjà ko pratiquer biloko ya satana. Akomi déjà ko simba, ba jeune siko balingi vie pressée. Balingi ko lula. Muninga lati kecha Nike, ngapena lata kecha Nike. Balingi basi bazaki na bango ebele na mboka. Bana bakomi ba rebelle, ba banga su ba parents na bango te. Mwasi ya papa na yo ko bima na ye. Mobali ya mama na yo mwana ko bima na ye. Sans tabou. Mobali ya ndeko na yo ko bima na ye sans tabou. Lobo yeba kite me oyo yebi. Mobali ya ndeko pe bazofana na ndeko no ndaku moko babalana me yo ko luko bima na ye. Alléluia. Boko babongo Rachel na Léa. Rachel Jacob ya lingaki ko balande Léa. Azalaki na posa ya Léa, azalaki na anga ko balande Rachel. Azalaki na posa ya Léa ta mokete. Kutime mutu esalaki eke bango bakoma na likambo wana. Alléluia. Yango memo moni preuve neke atikala ko linga Léa te. Lokola mwasi na mobali. Léa zwaki kaka chance po azalaki na mabota ebele. Alléluia. Nde tozolo ba Ruben tokoyoka ba conséquences na ye. To comme ici dans Genèse chapitre 36 verset 1. Voici la liste des descendants d'Ésaü. Autrement dit Édom. Ésaü épousa des Cananéens. Ada, fils d'Élon et Hittite. Et Olibama, fils d'Anna et petit-fils de Sibéon. Et Ivite, il épousa aussi Basmat, fils d'Ismaël et sœur de Nebahoth. Ada fit la mère de Elisaph. Basmaf, celle de Réoul. Et Olibama, celle de Yehush, Halam et Korah. Tels sont les fils d'Ésaü qui naquit au pays de Canaan.
Ésaü emmena ses femmes, ses fils, ses filles et tous ses serviteurs, ses troupeaux et ses bêtes des sommets. Il emporta aussi toutes les richesses qu'il avait acquises au pays de Canaan. Il s'en alla dans une autre région, loin de son frère Jacob. En effet, leur bien était trop important pour qu'il puisse habiter côte à côte. La région où il se trouvait n'aurait pas suffi à nourrir leurs troupeaux. C'est ainsi qu'Ésaïe, autrement dit Édom, habita la montagne des Siers. Totangi owa descendant ya Ésaü. Ésaü mono ayokaka te ye akendeki kobala basi oyo nzambe alobaki akoboma mboka wana mpo baza na masumu mingi, baa na comportement mabe, basi oyo balataka bizarre, basi oyo tout est permis, oyo basalaka baki lesbienne. Doki makambo elekaki ebele na Kana, nzambe alakaki ke aboma po baza na descendance oyo bautaka na malédiction ya bokoko na bango, bamonaka mutakala ya papa na bango. De baza bana moko babangaka baparent te. Yango voa même tomonaki babandaki kobanga baparent ya Ésaü te. Balobi babotaki bana, me na kati ya basi azali na basi misatu, na kati ya basi wana balaki pe mwana moko ya Ismaël. Tangu suko bakomi, Ésaü alobi ke Jacob yo za biloko ebele, nga pe naza na bozwi ebele, to longwa to panza na ngai na zuba biloko na ngai na kei po mboka eza mukie, richesse oyo toza nango tokolesa batroupeau na biso ensemble te. Ésaü akokisaki liloba Nzambe sans le savoir. Ye akanisaki ke ye azokende mpo na batroupeau na ye, me ye ayebaki te ke mboka wana ifalaki kaka nde Jacob atikala. Mboka wana ezalaki nde descendance ya Jacob. Tala ye mutu avandi na mboka wana, awumeli na mboka wana, me ye mutu akite mboka wana atikeli Ésaü. Yango ndeko na nga kobangaka te ata balongoli yo na ndako moko ezalaki ya baparent na yo, ezalaki ya yo, bakochange likanisi ya Nzambe te. Kobangaka te ata bénédiction na yo Nzambe alobaki no ezosala neti te, to ou tard ekozala ya yo. Kobangaka te